Pour la ligne, on peut mettre la main. Au niveau comme ça, on peut faire ça au plus. Et si vous m'avez pas fait la main? Oui. Vous m'avez pas approche. Vous m'avez fait pas la main. Si vous savez, vous n'avez pas ça la main. Ah. Si vous avez fait la main, il faut comme approche parce que pour la nuit, il maille comme approche. Pour ça, il y a pour naïve. Hein? Est-ce que tu veux péter la main pour naïve? Ils ont été mêlés pour les longs. On doit péter la main. Tu veux péter la main pour naïve? Donc, pour ça, il y a une longue à côté de naïve. Tu veux péter la main pour naïve? Pour les saletés, c'est dans la quartier. Pour les saletés, c'est dans la quartier et longue à côté de naïve. Et là, ça a été bien potomé. Pour éviter la maladie. Pourquoi ça a été dans ces arrêtés la bataille de mal? Pour les microbes, ça n'a pas été donc il y a mis au bibalé tout le monde la saleté na microbe. Hein? Je veux tout ça n'est pour l'empêcher. Pour empêcher la main d'indigne, il va péter la main. soki basalikoza na se mati avec sopi donc balonga bango ti salite tokosila après deuxième étape tokoya kosokola makala na biso ya kutu après toya kosokola oyo ya mbuma Busco Macau. Makala tuchama na kikola paswa. Tozo mai tochata mai. Sasa sisi na mara watu petu ni makala. Tuchama tozima ina biso totoche na baditrage na biso na batite ochango etangi osali propriété nango mai wana so ekiti totika ngo tobomi yango esika moko oyo ekoki kokomela te mpona babasate kita oyo akokoma apres tozima kala na moma tosangisa yango na bazele ochango likolo ya litrage tozima mayo topelaki totie yango likolo mpoyebana kobimisa mai ya bien oyo eloko moko eza na motu ya monene oyo esenge boyeba tozosala nini tozopetola mai ondobake mai ye tokozwa efeko mapeto soki mai ya peto eye na kopo ya salite esala nini ebebi sala nini mosala nyonso osalaki esala nini ebebi eliyobaki liboso ya kobanda kopetola mai na yo na biloko na yo ya mosala pese na nini la propre. Ok.